CGTV, Tokotala, CGTV, Mama, CGTV, Papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Na cadre ya poursuivre activité caritative na bango na œuvre ya charité oyo basalaka awa na ville province ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, esengeli boyeba yango malamu ke bandeko ya Asbel RMTF oyo elingi kolakisa Ruth Tina Mwanza Foundation oyo ezali kokumbama avec impact na idéologie kitoko epai ya madame Tina Mwanza elongo na mobange na délégation na ye basalaki ba descente sur terrain pona 2 journées mobimba epai wapi bakendaki kotikela mwa eloko ya kolia pe ya komela epai ya bandeko oyo bazali kozanga. Journée ya liboso bandeko ya RMTF Asbel bakitaki awa na commune ya Kasavubu, précisément na marché ya Gambela epai wapi madame Tina Mwanza mwasi oyo azalaka na motema ya malamu ya kokabola pe ya kosunga accompagné na équipe na ye mobimba bakabolaki eloko ya kolia ndenge kaka bozali komona oyo ezalaki essentiellement loso, poulet, jus, déjà balamba yango kitoko epai ya ba enfants de la rue oyo tomesana kobenga ba phaseur boyeba ke nyonso elekanaki kitoko ndenge ezalaki prévu en toute sécurité pe ba bénéficiaire bazalaki na plaisir ya trop ya komona maman Tina elongo na bandeko ya RMTF Asbel bakaniseli bango. Deuxième journée ya descente boyeba ke bandeko ya Asbel RMTF ba poursuivaki tourner na bango toujours na commune ya Kasavubu, précisément awa na orphelinat homme maman Suzanne 2 oyo ezwami na avenue ya Uma numéro 19 toujours na commune ya Kasavubu pona kokutana na bana oyo ya basi ba enfants de la rue oyo bazalaka encadré awa epai ya bandeko oyo bakomaki kitoko ndenge mozali komona pe bayambamaki avec impact na idéologie bipai wapi prière eselemaki kitoko epai ya bana oyo babenisaki madame Tina Mwanza na likanisi oyo azwi ya koya kokabula na bango mwa eloko ya kolia ndenge kaka bozali komona bazali kokitsa yango na motuka. Après yango ba responsable ya homme maman Suzanne bazwaki maloba pona kotalisa epai ya bandeko ya Asbel RMTF ba difficulté nini oyo bazali kokutana na yango pe maman Tina Mwanza azwaki maloba pona kotalisa bango vision nini oyo bandeko ya Asbel RMTF bazali na yango pe mwa muke ya kolia na ya komela yango nde bazalaki na yango pona koya kotikela bango. Message eza que Dieu nous a mis au cœur. Dieu nous a mis au cœur ya kwa ko visiter ko kabola mwa mukie otozaki nango na ba oyo bazangi. Bana oyo baza lelo to bengi bana baza peut-être na batute oyo bakoki ko provide ko bimisa pona bango mais lobi baza ba mama minene baza batu minene na société ne to kanisa ki ya mukio to koya kozala nango to partager na bango to za la support pona bango pour un avenir meilleur. To za na Asbel na biso o ezali lokola charité place wapi to edaka na ba différents domaines lobi to zaki pa ya ba shege na balabala na Gambela et lelo to kanisa ki ko aider ba fille et tant que moi si parce que je me rappelle ngape na leka ki na ba âge na bango ezaki na mutu oyo leka ki na nzela na ye nde ya edaki nga ezaki na ba opportunité na zwaki de par-ci par-là nde saki na koma lelo ndenga pe na komi lelo na kanisi ke ekoza malamu nazala lipamboli pona bango ata na mwa mokie zana œuvre ya charité tozo sala mutu nyonso aza welcome on a partager na biso ya mokie akozala nango 1 euro 2 euros 1 dollar okoma akozala nango même une livre ekoza mokie pa na ye mais ekoza na importance epai ya ba oyo baza nango te. Ah oui, boende zalaka
tala likanisi oyo mwasi ya mayele, mwasi oyo azali na compassion, azali na yango ya koya kosunga sans intérêt. Basi ya bonde bazali ya kochapwa. Vraiment mama Tina Mwanza kinde liboso elongo na Asbel na yo RMTF. Boete banana bandaki mbongo nyonso na tali nango esina ba petite na ba moto mon cher libala nanga eza lobby siko nasata ne lokote donc na luka place ina ko defa mbongo ya intérêt et bon bandeko na ba libanda ba ozongisa makuna kanisa ki oloba te na to tambola po santé kita bato poto de batenga na erreur ba bisenga ba otinela nga mbongo lobby kuna bana mbongo bango kuna bana mbongo na maboko no zwango wapi sopo ningo sopo biloko te place ezali oyo bakotyelo biloko ali bayebi okatile ndako mo tika biloko papa na mboko makambo wana ezalaka tele yenga bazosesa oyo zosokipela makambo wana talanga RMT multi service nakoloba libanda te yango yoka badeta. Receive money today. RMT en sigle multi-service. Monsunge ya Congolais, ya RDC, P ya Poto. À à disposition d'Abino, service ebeli, ya qualité, na rapidité puis fiabilité. Tindambongo en dollars, tout en euros, na RDC puis Angola, à partir ya Europe, tout ya Amérique, kaka lelo, libota pe et lelo, sans condition, avec service ya remise express, à domicile, tout par transaction mobile. Notez bien, na Angola, RMT multi-service, azali kopesa mbongo na dollar et non en kwanza. Au 10 dollars, aux 8 dollars. Moni maison, moni oil, yangai. Oyo memangonga mokote, mutu kezali. Oyoka obaloba na français livraison à domicile. Ilaksini. Ba yo tikela ona ndako. Loso. Oui, donc nyonso ekosala fête na yo za malamu. Okutango. Ah, d'accord. Nga benzi 400 personnes, biloko mukie boy, ekoka 400 personnes. Wapi basoso? Yala kuna. Omoni depo, nyonso lukaka okutango. Et puis ata mutu alaki wana za na poto, atine lombongo te. Atine soute. Eso personne numéro na biso. Asa le loka commande. Omondo za munene boy. Et vidéo tambo la tension kango na nzilo kokufa. Vana na ndako, ba oya kotikelwa. Zoko lo cha nzo. Eyenga awo kokuta nyonso. O biloko bateka spécialement na poto. Na Angleterre. Bateka pe biloko na bango. Mais siko ngana za kasu na carte électeur. Ah, petit problème. Ozala code no, ozumbongo na pete. Olingi kokutana na RMT multi-service. Comment na adresse oyo pebenga na ba numéro oyo. RMT multi-service. Lisungi ya baebaza libanda na baebaza na kati ya mboka. Ah! Na panzani. Panzani. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV.